nayebi te ya fai bato nayebi te so asalanga nini nayebaka te ti lelo yo donc nakolelo automatiquement sana tia ba vix o bato batiaka donc nayebi te esalanga pasi choc namoni alali do nazokoka te nani nakoyebisa ya fai tovaa na biso changer vie tosala boye mais nyonso tu wana nyonso naosala ezalaki kaka pamba baconseil ya bato nyonso tu bandokoyebisa ye pamba kaka soki topedre ye soki bawei place bakendaka bayokaka to nzambe alobaki amexi bato liwa kufi apo ozonga nano ndambo okomona pena keno ya faya ngai yambanga mo makasi parce que na bunda il faut t'avouer et ta moitié pardonner. Donc, cela veut dire, d'autre part, pour pardonner Moutou. Donc, cela veut dire qu'il faut reconnaître ma bé ou ya salaki. D'autre part. Il faut reconnaître en haut. Donc, ce qui a reconnaître en haut, ça sert à rien à Olim Samoutabon. Ça sert à rien. Parce que, bon, les canons, bon, les kati. Ils pas facilité. Ya fa chokanga na habité na famille na famille na kufela grande sœur na kufela bandeko et puis na kufela papa mais choko nga na zwa pour na ya fa na habité pour ni façon ni to komaki na ye ezaki susté ki président na acteur na ye to ki grand frère na petit frère mais comme vraiment ndoko ndeko na famille donc tout le monde est là parce que nous basali ni oti Pierre Tombal Pierre Tombal dans ton monité non basalité na mega pe ko so na mère Colette le Kadjani ya moi si na tout bon Pierre Tombal ko bino pensaka nini habité papa qui na eza idée bien to pensaka pe tout ça la mais bambongo penda eza vomate bambongo ezate biso na famille toujours ngato sala bambongo ezate mais so likanisa ke no tozonga so atala nini to bata ba comédien so ne fiske pour nga mona tere ko tata ba après ba Pierre Tombal ngo ba 1500 ali ba 2000 ali solo la vérité chante enfant toute la foule suit son essor la vérité en écho résonne avec Miguel Niemba tout se donne. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Toza bongona, chaîne nabino YouTube bolingaka mingi solo la vérité. Oye kamba mi bongona boss Miguel Niemba, moi je l'appelle moto pamba, moto moko bien oya lobaka pamba te alobaka kaka soki likambo ezali. Naza pangai moko te na plateau na biso na meme bino invité lelo oyo tokoyeba ko partager na ye moment oyo elongo na bino bongo nazongi si vraiment makanisi na régie kune pa ya alta soko koko fungola biso plateau poto yamba mo invité na biso pardon. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour. Na sepeli ko komona yo kinal. Ouais. Kozwa yo pendeza pas cité, c'est bien hein. So ba star nyonso bazala boye bien. Nzamba pambolo na simplicité na yo. Ouais. Comment ça va? Ouais, ça va. Santé très bien vraiment ndenge nzamba sunga. OK, ça va. Mes condoléances magena pesi na retard pour na mona ki ozaki na kino ke ndokunda papa lekindeni. Ouais, le cas très bien. Kitaki pour na kunda papa, elle est bien. Donc akunda mina ba Congo, mais tout makam tu le cas très bien. Ok. Ouais. Oza mutaba Congo? Si, naza mutaba Congo, ouais. Papa, maman, père, mère? De père et de mère, ouais. Bango nyoso bataba Congo? Ba Congo, ouais. Ok, pabliye bisa biso nanu, kina la botami wapi, kina la zanani, po to vandaka aboe, to mona okambala moko na matanga ya Yaya Jani, po ngapi nana yaki ko découvrir yo, vraiment ka na matanga ya Jani, avant na tala yo penza te, nakoza la peta msunga moko te, e koza api bandeko msusu, ba vandaka api ba mona, mais lelo tozwa occasion, na nzela ya émission na biso mwinda na mulili, pote bako éclaircir bato, na kinal azanani, abotami wapi, na quartier nini, babotami combien, yaza mwana ya combien, donc voilà tout ça là. Ouais, merci beaucoup. Ngai nazali mwana d'abord ya commune Lemba, mais précisément quartier Livoulou intendance.
donc so ke wana bato bayebi bamata campus bamata clinique universitaire bayebi are kinal donc nga komona nga kinal kombo na biso famille yango donc are wana eza kombo na biso famille po bakoko na biso baza bato bakotaka kala donc yango wana bazwa kombo wana ya koko na biso apesa yango are kinal yango lelo tikala are kinal na commune ya Lemba quartier livule intendant so mata so leki ba rigini o mati ba salongo ti o mati ba mwana uta o keno ko intendant ba prière donc côté okina ba prière mu panjo côté CNPP donc j'espère qu'il faut bo leka are kinal afo comme intendant après campus donc voilà nga na botami kuna et ngai naza mwana na botami na famille Malé nani papa Sami Maleko oui et puis maman Joséphine Mpambo Sophie na pisi ko tumbote parce que ça moi de la femme moi de la femme ils ont continué kaka donc maman en tout cas je t'aime beaucoup donc voilà et kinal abanda ba vinaye ko sexa na quartier banda bomwana ngai nazaki mutu moko boye donc nazaki bato moko ndeti bato babundisaka moni bato babundisaka bana quartier wana mwana ke pa petit mona bimoni azoluka aluko problème na ke pa petit mona aluko umwa pe babundi donc ça bo ya pour sala ningo wana malembe kani sala kaka après tout temps école catholique bana livulu na elimo centre na pesi bana so livulu intendance mbote oya bino kile maleko yeyo vraiment tout temps à l'école catholique on a bien que ça la kama poème mon anga plein parmi na ça mo poème na ba temps ba pesa no bulletin na fin de l'année bino bo sala mo ba poème bo sala mo blo mike na ba église et puis na lungwa wana pe na église catholique na catholique je suis catholique en fait na ko na catholique wana na ki servant na ki pe donc nako ba elenga mwinda mais mona ba tant que ba activité bo ça mo ba biloko mo ba sketch mike na ba quartier après comme moment mo boye na tena bité batu ba yo niveau comme là oyo nga mo ba il faut que ne loin donc ba quartier quoi yo faut que nous ko le maka o que ça ba théâtre bien normal pour na quartier mambo salaka ba ba seka trop o sala ba seka trop bon na kana na vie nanga nazaka posana za la soda na posa fona sa sport na posa il faut na sala théâtre biloko misato wana na bandoka nango na ndesa père question na me réponse à papa nga fona sala boy fona sa fona na wana ba rêve na wana na pena mwana na so na papa papa bien bon na kenda pe ba sere ba fidèle wana tant ba côté ba osenga batu na banini obike na kenda pe ndake no na komisa pe kombo ba sere ba $100 à l'époque na komisi kombo tellement père na so ba na mayengeli ba chef de quartier wana pour azaki faut beaucoup comme ça chef de quartier après ba tinda bino boki ba volontaire après père loko ba yeba ki père alinga kiti aka longoli kombo na kenda ti après les sport ni na ko réussir dans ça sport après sala sport ni na sala jiu-jitsu na sala mokumbusu na sala wana pena na ko réussir ngo na sala ngo penda wana ko réussir vraiment wana pona otanga ba chiki na sala sport na nga après na kaka foka na muta media kaka to sala groupe mo ya quartier kaka wana to bando tourner na groupe théâtre yum tozaki pena moi papa Sabo utaka je crois pas mbalo sombo à l'époque papa Sabo joua pas mbalo sombo vite fait na lemba kaka kuna ti ayo sala groupe mo boye to tourner après groupe ngo et opesa mo mabulu pesa informaté to pesa informaté biso skunga comme do sandeni après ne komona kovanda na bité na kenam comme ça na ke victoire na oshwe na ke kota oshwe wana na moni président Lombe na s'approcher na président ngane za bo vana ngana sala théâtre et puis na linga ko fort na mona ko na musique après fona kutana président Lombe na oshwe wana bien bon apesinga sko adresse bon il faut ya place de répéter côté ba victoire wana ya ka te répéter place tel oya na ya pe tokena na masa mo Stéphane Kimbeni na pisimbo de plaza ya na Congo tokei tokota to vandi to loko ezaka loko nti mo bar mo boye ba répéter kuna liboso bato wata nsi mo to yena to tana mama na koma kuna na mona na groupe choc ya kusaka na te
ba groupe ndi za kande boyende non koka nsoko baza na groupe A groupe B na groupe C donc groupe A on eza ba obaleka na TV balule basila basiri wana ba obaleka na TV groupe B zali so basila par exemple bo abeli peut-être au santé bien te ba remplacer groupe C bobina ka babale banda boya bobina kaka boza bato babale ba kobina babale ba kopumbwe nabi awa non kokati awa na malelo te batu wona bino mbona na malelo te ngamoko mtatinde ngate toka kapjesi na kena na mweso na kimi na ngai to na kimi na fana nabi me makamongo na ko sande na minute après ti ne ko mona séparation ya Mbale Osombo na présence Zigura bakabwani parce que Zigura no le ka azaki pa Mbale Osombo apu ba yo kabwana to bakabwani aleki na télévision alabiki na osa recrutement nabi onde sko fona ken loko ba panzani fona ken na misa peka Stéphane pato ke iwapi na kauka tukomi kuna CPTS na biso tukutaki Sudia tazaki wana Sudia tamaniata zaki na eyengata S bano bazaki loko ba chef du groupe ezaki eyenga Sudia ta chef à répétition na imo pranzigwa to moni bo travailler wana ti to no kutai bato belete te na kutenga pena mo bato pena mo rekite mo bato ba siko c'était wa pena bangaki oh ya mibale wande en tout cas c'était pena bien on a kuti pena donc ça fait mo bato mo mingite parce que groupe ba yego sala un groupe sika mais Sundia ta déjà ba utaka déjà pas Mbale Osombo déjà ba yaka ko yana nzigwa mais président comme ta président Sundia ta zaka na sima après to bandi pour travailler parce que président Zigwa Albaki il fallait que ça la kaka ba bloni ba rafia oni ba série mso kala ezala ke non lingala bakanza kolata ba rafia ko chamo ba poto mo ba biloko na belongi ba mabele na elongi ye idéologie na lingaka ya nango ayaki nango yango wana et puis ko tourner na banda côté banda ko normal te bilamba pété mais il faut tourner na bazamba tourner na zamba pe wana tourner sur ba pièce tem so bien et il est capé à l'époque bano le kana na antenne A. Donc yo bandi théâtre na potote. Te na potote. Bandi on a ki. Si na potote. On a koza banini, koza na idée ba ine. Ba 98 ba je crois. Koza na agini. Aïe. Vous avez jeune. Wana kutu na seku d'examen d'état te. OK. Na utanga kutu na okene na utanga mais na okene pe répétition. OK. Sikoyo to sala ba théâtre ya mboka. To bandi pe ba théâtre mboka ezo leka na antenne A chaque mardi na antenne A. À l'époque directrice programme na bossa na ataki jing na wesh que son âme repose avec Pascal Koufa wana ba série wana ba bande cassette ba VH ba série ezaki en wana donc biso le ka ba chaque mardi na antenne A au moins pena que no zo bolegi pena na carte pena mo pena que no o so so matomso na nzela te pour batalio déjà mardi batalio bien que to loko tchabo ba poto longi moko déco mais quand même banoi bakeno oyo kinal mais ce qu'on kuna noko jouer na Kinshasa ça va ezaki kombo ya mboka anoni ngami ko pesa ko ba mboka ne ba luswamu ba yenga zoma ba komo zo coïncider na mboka so ngai bano jouer na komona na Kinshasa ngo bana jouer jeune garçon ou papa kuna ezaki ba simba ba village OK neti prince du Gozan village na ye nani pe nani Zigwa pe pardon nani Sundia tapé azako jouer papa azaki neti pas na village na peut-être quoi demboka wana bayoka na raté babiki mboka ona mboko boko bala na te donc moi pesi mibeko kuna pa pesi mibeko na ye après banuza ba comfortement ne biso zaki ba sas ba lobe sur ba mbolo en fait tout ça le quoi ba to sécurité ne singa zaki beaucoup plus da côté à groupe côté parti à Zigwa mingi il y a za le quoi mfumu parce que biso za ba lokola bato ba soda na ye biso to jeune mas wana na travail pe libende pe fort nzoto so na lati ba so le boko ko sa na tipo no travail libende les alakaka si do sa to le quarantaine ne ko mona ga ma ndenge zalakaka obika ka ba théâtre mo succès ozomona mona la carte pe na mo ça va mais mampena bien zate vous sorti te na ko tana bité ngai fona na voyager na ngai na binga fona voyager ane na voyager na nga na lungwe kin na ki Angola
na kepe na ngola kuna vite fait to travaillera pe tout ça groupe moko na master moko bo yazaka oui yazaka liboso tout ça groupe moko bo to tourner na ba séance ko ba DVD bandi to tourner to salon ba DVD après ce que to na ba église l'église to ke to salon spectacle mon église après to aussi passer en photo te ka ba DVD na biso to no sa ningo à l'époque wala ba DVD bimi wana beti bo sali bon ti kaka ngola mo le malepa ale ngana voyager na nga Paris. Donc kinala ko simba motema awa alo bapene ke naza ya nzambe. Si naza ya nzambe. Amen. Ouais naza ya nzambe. Gloire à Dieu. Kinala za nzambe mais obeti li solo obi ozaki okene ba église. Bono kene ke tant que ko sala spectacle bi bokoma ipenza ba boyamba Yesu bokoma ibandimi ya église wana. To bande ko netununga tunu sambe na église mona ngola na Pierre Vivant. Pedro Viva en portugais. Il y a prophète Jérémie Sikonda. Tout nous sommes là pena kuna. Et puis église et groupe nous qui pena et fondement na beaucoup plus à quatre églises. Alors ce que ba série wana ozomona ki non tobi pour tous allemand parti sani tout ça rani tout biso ba DVD. L'église so ba bi ki to tourna mais tout que na pena église mususu. To kei to sona passer ki non to dimanche to ya église na yo. To ça mon spectacle mo pour na ba DVD tout ka ba DVD et même so était campagne ba unza kuna ba rock donc bilo mo ningwa to sula ki ningwa après ba no pe ko kwa boutir na mo muke na ningi na onka ya bongo mais après pour nous tigala ino kaka au sa théâtre mais chrétienté okosa appelle groupe no chrétienne bon exactement groupe to ba na chrétienté mais les groupe o botami na kasi beaucoup plus va tout travailler to ki ba tout ça dans l'église wana ils na chrétienne vraiment à 100% tout comme ils appellent chrétienté mais les groupe o botami na kasi église donc comment église groupe ko botami na kasi église mais za chrétienté ba frère to za kuna o za kuna frère na ba sœur wana depuis so to za ba acteur na ba actrice na groupe to za ko sala mais ce que mettre ensemble la siku na kasi église wana ozoma ce que les zaki mais zaki en dehors to chaka on peut que no ya groupe chrétien non c'est un groupe mo botami mais ba sœur na ba frère ba tourner ba sala ba répétition ba répétaka ba sala ba filmage na bango après voilà mais tout semble dans la même église wana il a dit que va imposer biso zaki bongote donc après de ça women mom qui en Angola après voilà voyez vous ngai ne na ki Paris kinela za marié nazali marié te naza na concubinage père de 3 enfants 2 filles 1 garçon. Ok, c'est comme ça, il faut ça aussi, ça la mamba ngobale, ça la bien, ngobale ça la kitoko. Mais non, ekoya nango avec les temps ekoya Papa kinela epoto. Siko na poto évolue ndini parce que théâtre déjà c'est kina nzoto. Olinga ki on depuis bo mwana na poto bandimba la moko na papa na biso fai oto yeko vandela lelo po lelo ezali 11 mars eza jour akufaki o bandaki mba mona vie fai ou bien o kotaki déjà na bato mususu to na ba groupe mususu aprende yeko kuta na Jani fai. Non, tango na ye poto donc tu aurais poto presque nzela moko na président Jani Faye. Donc différence c'est quoi ba 3 mois ngam na leka bango na 3 mois parce que bango bayaka 4 personnes président Jani Faye et puis Météo vena biso nani akuva Moscovitz que son nom repose en paix na le parfait le bon odeur 4 personnes. Tu auras presque nzela moko après dans 3 mois différence à 3 mois. Alors, tant qu'on a à l'époque, vraiment, dans la génération où nous avons des jeunes, qui n'ont pas de pototé. Donc, peut-être pas mon laï, tu coûtes pas mon laï, déjà. Mais génération où nous avons le batondia, en tout cas, bazakité. Bayaki après, tu bandi, izaka ba série one, izaki ba DVD bandi, tu bando ça ba DVD. Après DVD tout compte na président Jani Faye na expliquer pour na kin tout ça rappelle temps ko futane boité obika na izaka so le kana groupe kingandi ba ba na section lo yenge so ko ba mozo courtoyer ezara bien mais le quoi yimta komaka muzali boso awa et puis ba o azaki mingi na France pour les parfums de bon odeur apo aki na Belgique nani Moscovite kutazonga na ye akenda na ba météo tu bazonga na bango siko yeni mtatikala na France alors na luki
na hectare na lukie na bengi na venanga mo jingla mangombe le na Fortune Orléans na pc mbot na carte sur le coq le Blafond d'Orléans na bien luka numéro a Janify pour na to mona nte abia na sana ngwa pesinga pe na luka e kutana pe to solo la na expliquer pe place na uta na sala bona sabo na kana mekeke DVD mo uta ka ngola na l'axi yango après abiwa to va nous travailler na ye après voilà to va nous tourner ba DVD ti et comme ba DVD pour biso makin to zora mso chance ko sala ba DVD en te pour nga bimana nga kin kala wana kutu DVD za kin ezakite DVD za yobi makana nzonzingi kasi wana danga na bimda libana mboka singa na bimana nga deja po nga lungwa ba kin lungwa ba 2004 donc yo sala DVD awana nga sala DVD a batu mingi ona tika kuna ngala mona bango na TV bon peut-être bango pe ba ngati pasi ngana bimaka wana banini zanate ngana bimina ba série ya ba VH ba bande cassette wana ba singa wana minino wana yongo na déplacer ki to na déplacer na bimana libana mboka après nito koma ba série ba DVD producteur soit Ivan Le Cocaye msou Didentaye msou Maître Les Noirs aye na PC mbot na Kadi Baro bango nyonso tout mona ba sunga so na production na to bano beta ba production na pour Jani msou pe to bengi maxi pa za na potawa to bengi sibo wanzonzi na bato misu pe ba komo ya na poto ba mokota kota to benga ni kaka bongo to tourner ba sera ba DVD après et comme moment wo DVD baby nango comme c'est DVD pene baby pene comme ma YouTube namba YouTube OK so tant DVD baby présent lobi que non atiki na mangamba ko tourner pona nini ba DVD baby parce que ba producteur ba za sauter o benga golf kizola kuna anga moite ba DVD ko comme YouTube moite si nga présent ko tika bondeni nga siko na bezuka yefa za en tête affiche parce que ye nga zo na diembe na moto pona ye so mona pour tout nga pena funa na yeba na biso ba kinto so ba tanko yeba na wana te libanda mboka funa yeba après atiki donc atiki wana na bactère mtu bazaki wana nga pitenga na otika na bengi papi gen to la vie na bengi na biya yaka to tourner to continuer ko tourner présent bien lembi na ye ngato Landry Bilonda Letisa Bukasa Papa Samba de Paris Julia Kana Secret Julia Mwansuka pardon to sangani to tourner bo mo epesi wana to chance na YouTube papi gen donc epesi boye nga epesi nga posa apti nga faut to continuer ko tourner kaka mais il faut na que le waka présent na kina luki présent présent pardon yo ya ko salaka mtu affiche poza bien ote nga sina sala kombo na nga meloka ba DVD ya souti ba porter ba ozate ngabite simbate bon Papa Samba de Parabi bon présento ça sur YouTube na biso moko tout ça là tout créer YouTube na biso moko et to comme nango to pesa ngo Janify TV loko bi to chaka pa ba to msute pona ba mbongo ne ba no kipara bango Papa Samba de Parabi créer ce YouTube ya Janify TV après comme bien ce que to bani ko ça ba pièce ko msuto bengi beauté image aye a filmer biso bagag modoche msuto bengi msuto edino image msuto bengi to bengi msusu dan edo flash sikoyo talaka bo futa bango logo te mais oya filmer bino bo chaîne na YouTube ko futa bango logo yate msusu moi ba contre temps les opesa moi bo tourner bien zate parce que bo benga bo futa bango combien parce que producteur azate bino moko après na ko tala présent linga le manga te ko lembate na sombi machine ya na sombi machine ya na machine à montage na sombi liboso machine liboso isimbite na bengi do flash te machine sombi on eza ya montage te ordinateur na pesi mbonga sombi machine pona ka bato to ke ba tourner service wana pour tout ça ba gag wana pour ba gag ka vite fait mais ba pesi son na retard bona faut ça msa bon mbongo ya bino yo fele na pona komba Janify et ça ka mubulu apona sombi machine na sombi caméra tant na sombi bilo bongo siko bobi ko filmer te bobi ko monter te et puis ce problème sous mais siko machine bi yango ko mbona ça nene ba to potaka ni malembe na machine na ndako pa to koma na confinement tanto komi na confinement wana nga nza ndako na machine na montage na somi programme montage so na comment yekola montage na kata ndako to kanga maki wana siko na bite na vena na ndako na ndiko yekola
montage loko balakisanga da programme montage na somi programme montage na chena 4 ordinateur na bandi oyokola malema na ndako so na kangami na bengi Edo Flash so na kangami na bengi Samba de Paris so na kangami na bengi Bedino na bengi bato babotema na benga bato bayeba musala ngo liboso ti na koyeba na bi montage na bi filmage atiko to comme quoi deux caméramans na kata mouvement so comme si mo bulu ka so bato zati et comme si bino moko so kinga na simbi caméra muso tourner so ngana comme tourner na tourner masa pasi na simbi caméra to kuma eka nengwa ti to bandi ko putana kaka bongo ati na chaîne ka male mbale na ndenge président kotika biso ouais quand ndenge président kotika biso sikoyo kinela so lingo oso ko tangela biso combien de pièces au jouer na ya Jani tout ça les belé donc tout ça les pressé zéro tout ça les ni nango si la gâté tout ça les en tout cas to bete belé hein donc pour na yo comme père spirituel papa encadré na yo pe no abimission na miso batiza Jani Fay si ça Jani Fay ouais pour ba yebanga lelo yo donc c'est grâce à Jani Fay parce que moni na kini biso nga sala na nzonzi te na zo chance wana te nga bima na nga kala na kini wana ko ekutu ba biloko na ba DVD ape na poto pe ezalaka na ngote nga na bima ka wana nga na ko sa ba DVD net libana mboka donc en tout cas Jani Fay vraiment a salé fort a sala que son âme repose en paix a sala vraiment effort makasi abimisa nga il y avait des fois kuto mona azoya tournage moi retard abi yo bandi sa tournage na banda tournage nga après yo faut yaka habiter na belo na osala nzoka zo formé nga maleme nga no mona ka fa ya zala mais mona ngai na forcer kaka na obanga ndeso ya zati makamango sebati yo banda kaka na zoya donc en tout cas il était tout pour moi et à ça là vraiment pour la photo ça là vraiment pour nous appeler reconnaissant vraiment la vie pour Jani OK tolali tolamuki tongo moboye sangolo kola kake na matoi Jani Fay akufi ekutaki wapi nani abengaki yo po okuyoka penda sango wana na matoi nao en tout cas écoutez nga na boulot na osala et mutabenga nga zali Samba de Paris oyo pa mutala Simba pe Regina biso na kata mouvement mutabenga nga biki no président akufi président akufi nga bitu vérifier faut vérifier non bien donc na komisiko ko mona ba pel nzoka kuna déjà pendant dado yimboka yindi quoi na mo sko ba pel na téléphone ngasko pe na musala na musala balinga vraiment beaucoup plus téléphone té na mo ba pel belé so yembi kaka sko ba yeba sko vrai pas na kaka batuna vérité sko pas na nga pour ba yebi proche to kendane partout ba spectacle banika na ye ngapi na boulot donc ti ba bisinga nani Samba de Paris yo kene mbango yo ngaza na boulot yo kene mbango na parler na kene mbango bobo kene kuna ba kene kota so position ndeni akoma pena kuna bi oui abenga pena oui président daye akufi pena solo ba ye pena ba juillet ba kena ye pena donc na ndenga lali na se pas expliquer ngane ba juila ki epe ba kama belé donc na banda ko lela na musala la bandole na musala parce que bat batu nanga suna osana zolela so bat batu nanga nini nabite elote na okosa kaka mais tellement na ko kanga vraiment ma miste ti ba revailler kaka na si bango ka que non j'ai perdu un homme le plus cher pour moi na si bango ka ndengo na si bango na musala c'est mon grand frère j'ai perdu mon grand frère na pour bon ba makamsu bon ba bien on vous mater na si bango j'ai perdu mon grand frère et puis le plus cher de notre famille donc nepso muna kokagite na si wana pe musala mbango na yepe wana na ekuta liboso na lupango ne pas place en over na batu aïe ça n'a pas si mort au sanaté moi été dit jamais vie siko jour à hôtel accord présence na yo moni pena ke ya fa la liboy au santa indem po yoka ki na musika bazui corps bakenango na poto a total accord première fois ya total accord koti bokuti na grand frère na yo yeyo kati no zainde en tout cas ils pas facilité
ya fa ya shokanga na habité na famille na kufela grande sœur na kufela bandeko et puis na kufela papa mais choc on a joie pour na ya fa na habité pour ni façon ni to komaki na ye ezaki susute ki président na acteur na ye to ki grand frère na petit frère mais comme mando ndeko na nga famille donc grand frère na nga famille et puis nyonso to salaka pour na ye surtout bisoyo oto bundaka pour na ye ti lelo akena ninga kenda bongo donc ce choc ça lenga parce que na moi le na travailler en 20 so mona parce que na sali to sali donc ngamokati mais to salaki mais fort na ba ninga mususu mais au moins on a salaki et ça qui est mingi fallait pas toujours résultat wana résultat ya kozoka ba ko traiter c'est bon mais oya okene libela ya ngunde sko donc moyete na bi na perdre mutu parce que mutu no pesa nga valeur ye wana surtout que pas batu de tokela artiste mususu umuna ba ozoni na valeur te pona nini banga basalaka nzonzingi biso salaka nzonzingi te so lokwa jani abimisio umuna zo memayo pa baninga mususu o basala na baba nzonzingi donc azo pesa mo valeur mobo po yo po kota kaka donc baba poussa na yo po vanda so no te sko valeur no pesa nga ano ça pour nos ala azaki na souci non ça non souci parce que tant que yé azaki vivant umuna po yo kota pena place bato basala nzonzingi il pas facile umuna pena ke batira ema on est fait vivant bon ce qu'on a za sauté so na ota ba bloco tout wana beke da tringa ja bien donc na habité quoi na habité ya fayi batu na habité so asala nga nini na yeba te tilelo yo donc na ko lelo automatiquement sana cha ba vix o ba chaka donc na habité isala nga pasi choc na moni ya lali do nazo kokate nani na noko yebisa ya fayi to va na biso changer vie to sala boye mais nyonso tu wana nyonso no sala ezalaki kaka pamba baconseil ya bato nyonso tu bandoko yebisa ye pamba kaka surtout to perdre ye soki bawei place bakendaka bayokaka to nzambe alobaki amexi bato liwa kufi apo zonga na ndambo okomona pena keno yafa nga yambanga mo makasi parce que na bunda yafa pena vivant mais nga na l'accès déjà keno yafa keba soki te liwe kozala boye nga wana yafa zo suspend nga soka yoka na lobi makambo wana oka pe alobisa nga te mais nzamba yebaka pourquoi chaka mutu pembeni bakozwa mutu achi mutu pembeni eza pona tanga nzamba kokota kati na ye alobela yo makambo bo eza keno peut-être yo mona ba aventure mais nzoka te nzamba mutakoti en travers ye donc na ebité so na kozwa susu mutu lokola ya fayi to na koko adopter mutu lokola fayi baza mais ça facilité mais ata mokolo moko te kinala tambola na ya fayi bakesimba kisi po naokaki na badéclaration mosusu mama bana na ye adéclaraki biso eloko mpe eza parmi ememi na liwa akenda osimba kisi lokola azalaki vie na yo peut-être bon omoni nga naza na famille chrétienne ngai nalobaka nasimba kisi mpona nasala nango nini ozomona naloba ngo mille fois na bato vaut mieux nazala na succès ya 10 personnes que 100 personnes ya mokili parce que biso tosala tola mokili oyo tokita tomata osimba kisi osala nini te biso tokokufa kaka donc vaut mieux nazala ya liwa oyo nakufa ya solo ya nzambe oyo akozwa ngai ya solo abi tala ekoki na kende ngai navandi na ya fayi boye awa nakende zo ya fayi namema ye na ndako ya nganga mpona kisi yango mpe nini mpona mokanda est-ce que na poto awa soki kisi yaka mpona mokanda ve na ngai mort ve na ngai quartier mpo ngai naza mwana livulu intendance ve na ngai mort ve na so quartier ye moko akende na procédure na préfecture ye moko mort aza na kisi akende na procédure ndeni donc mpo mona nayebi te lelo oyo nakokende vraiment na cimetière nde nakendaka so baoyo naketune so ngai na memaka na ndako ya nganga ça fait mal kolinga kotourne eloko se evandaki nango olingi botourne so match mpe ebimaki no ke nga naza victime ya liwana kina memaka na ndako ya nganga no papa Kinelo oza obotami na libota basi mpe baza si combien de basi toza basi bazali 4 filles
totika 3 garçons. Est-ce que vous supporter ezaka parmi ba question que ndeko no mora mwasi azo vivre na mobali moko baza ndaku moko babotiti bana mais mobali wana azalaka na bolingo ndeko na bino te o réagir en ndenge mobali wana alingaka ndeko na bino te comme par rapport à ba déclaration ndeko na biso mwasi la brine alobaki abi bavandi na ya fai balinganaki babandi obota mais ya fai azalaki na bolingo na ye te. Donc abandé ko laksa ite ki alingi abandé ko lié abandé ko yeba ke mobali wana ya zovanda na ye azalaka ni na bolingo ya mwasi mususu. Bon. So sikozo to zasko ndeti la brine to tia ndeti côté na yo ki azale ki no mwasi aza cousine na yo olingo réagir ndé. Bon, nga pena ba terrain wana pour faut tika ba terrain mais ko tu ba terrain wana. Eh ça la question ba terrain le exemple pour le président, oui bien on dit là pour le président donc. La question wana posa pe mobile ozape na mwasi na ndako parce que ndeko mwasi pa le kaki aleli anova na mobile parce que alinga i mobile mais na kati ya mobile azaki na ba intérêt mususu côté mususu pe totalaka moni mobile azaki na ba intérêt mususu azova na mutu eza conseil papa. Eza conseil na poto ba mabala ebele za bongo okoye poko sunga biso pe. Est-ce que ebite ke no nga d'abord na betaka ba nga pe na analyste na saka ba conseil nga sala mingi social na sala mingi vie ba mission sociale pona ko total comment to ko vivre surtout na poto nga sinamona ke fi moko ebi na nga na mosi na ndako alinka bota na ngai. Okay. Mais est-ce que yipsanga ngai yemu ko linka bota na nga sina mona parce que exemple ka yanga moko donc pour te dire réponse au tout nga yango wana. Okay. Donc babilo oyebi na yo bakota ka oyebi ke mobali na oyebi na engagement na ye mo pona ke ka musika te na pesa exemple ka nga moko ekomela nga donc on a biso azaki abi ngai moko na supporter semi na nga ko banga na yo te nga moko pona pesa exemple batu musuti OK j'ai compris batu pe ba olanda biso ba comprendre na banda ko ba moni ba mo simple réponse yango wana. OK te ba comprendre ba comprendre soko moni ke no tika oyebi bien kina azana mwasi na ye na bana misa oyebi et puis azo lobelo en l'air omona kape yango mais yo moko pobité nge sala ngo loko te na bota na kaka mais nga mona bikino ata lobi nga no te bananga nga sala melanga donc voilà kinali na Kinshasa nasi tango bakendo kunda ya jeno kindaki ti. OK après ba sala ki combien de temps bakundi jani pour kende et sali un an et ça qui est na parce que na kinai na novembre na to kina novembre ya passé ça qui un an ouais un an kina liboso ya tombe ya Janifai tu as sentir comment place na ebe pena kino ya fa ya kufa yango wana bena ko bakunda déjà ko bana ndima ti bakendai na ti bakundi loko mona kite ozali kana be émotion ouais place na ko comprendre pena kino ya fa ya kufa yango wana po eselenga mapasi moko sanate susu yoko sanate et na po na dernier des mères na zakate na lelaka été taw cha libulu en tout cas na lelaka susu donc nga ko lela nga ya ka mingi sutu na kanti makamni tu na kasu ni to vandaka na ni to zalaka na ninge ba to nova na ya hotel sanga ni makamni zalaka tu wana en tout cas epese nga so passe bien que batu banuro ba momba lela boyete mais non. Ben oui. Momba le la boité mais non. Ce que vous avez mutu oyoyo olingaki makasi to bolinganaki makasi. Surtout que façon bo viva ko bat moki ba no mona kino so ya koti ye franco na bango yo lutumba. Ya artiste comédien. Ce que moko mo panzi mo wazangi tuni butambolaka. Pasi wana. Non, laisse tomber. Ça cause ka ba blomo mike zangatina. Bien qu'il weza ka nzambe. Mais mutu anticiper liwa kaka ndenge wana liweza ya nzambe mobali munene olali mutu azana nguya te liboso liwa et puis oui mutana nguya te mais il faut to bango kino ya blo mususu nzambe asala kino botikana récupérer kaka parce que nyoko mitro tikana récupérer kaka on comprendre que pour ceux qui mutu nyoko mitro et que environnement na épée ba hotel ça y est azo comprendre te donc ce que j'ai compris donc Jenny andoro
andako souffrir kati azobomba ngo. Si asouffra intérieurement et puis extérieurement. Intérieurement. Ouais, na kati ya mutema azomona makambo grave. Muso azobomba, muso azobimisa, muso azobanga peso abimisa po si to lobaka déjà. Muso si ba yebisa nga so na miko bimisa bango sou phrase oyo. Parce que tango ya kimilango. Tout wana yango moni anticipaki liwa. Siko nzamba tala gabité muto pazo kopante batu baza mpanti ba yebisa sala boye kebaki sala boye. Bon, tikana récupérer kaka. Yango nzamba permetaki. Pour le tobango lelo soki mutu par exemple mutu sengaki peut-être ba lien na famille na bango falaka kufa. Bon, parce que na métro, dans les boulots métro yo tindiki. Yo aider. OK. Somona bien que o te ba liaka ida bango déjà, mais yo tindiki na métro akufiti. La porte est qui ouverte. Voilà. Donc OK, papa Kinel Nakine, tu as vu la famille? Oui. Il y a papa Gianni. Na leka ki d'abord le coup de première fois nga ngaki ko kininga mo côté. Et à partir à Porto déjà sur déjà na maman na bango, na Colette, na Edo Flash et Edo Fai. Ndeko moi si ndeko moi mikolo na maman na bango. Maman ko da moi ko na pisika bango ko misa maloba, na si maman na zoya. Na zoya mais na ko lingana na kimo na place bakunda président. Mais na ko linga bo compagnie nga na bana nyonso. Oyakin bo compagnie nga na sur la ngwana. Et puis nazaki accompagné na maman na bango ti na cimetière. Ti na cimetière ouais. Tout les ti na cimetière après bana pe ba leli asuka, ba leli susu. Et puis mutapesenga ma bana mwana mwasi 4e ya mwana mwasi ya mwana mke quoi. Aleli susabi papa obisanga keno atikaka ye mwana mukaya sur bébé. Aisi papa ibsanga keno oko récupérer ba nenyo so tikelanga so makambo so ye. Mais ti oki kaka o réaliser ngote. Mwana bano ya support abiso loba na papa no tika ezala calme. Na oya. Na ko récupérer ba kamtua na koya. On a les lacs sur PC sur passi, et on laissé sous bateau sous en tout cas mais après talitombe ça que ça la peine à profiter peine à gagner mon appel place bakunda dadi tambala pour bano jouer le quoi ba mapasa et voilà mais il passe ani muso azali papa na biso a Firenze mais oui azali mais moni so tel feeling ya dadi o bazaki na Jani so bano benga ba petit yo ba ki na feeling bango pe ba beta film ko ya dadi na Jani bango bano beta pena ko le quoi mapasa quoi ba wela kimikolo go petit mais elo kaka to mona ka kilo parce que non basali ni oti Pierre Tombalti Pierre Tombal dans to monité non basalité na meka pe ko so na mère Colette le Kajani ya mwasi na tuni bon Pierre Tombal ko bino pensaka nini habité papa kina eza idée bien to pensaka pe tout ça la mais bambongo penda eza vomate bambongo ezate biso na famille tozonga to sala bambongo ezate mais so likanisa ke no tozonga so atala nini to bata ba comédien so ne fiske ponga mona tere ko tata après ba Pierre Tombal ngo ba 1500 ali ba 2000 ali ça dépend ka ba qualité ou bino bozo lingila bosela mutuna bino et puis na ba droit mo ba futaka kuna na ba na métropole en kuna. Mais Gianni azande tina ba petit ne loka ba ans luzolo ba 2 minutes papa a po Firenze ba di ba la duchesse okokipe yo pe okokipe kokende envers bango po yo utikin bango pe ba kenda kin mais comme yo zo porter souci wana est-ce que okoki ko chata msu ba différence na bino pembeni soki ezali na lobite keza okokende pe envers bango bo solo li kaka pona likambo wana bino nyoso so boko à 4 au moins que vous avez la facilité à aider famille pour résoudre problème moi oui en tout cas ça makanisa malamu makanisa pe sina zoki ngo déjà na sola kina venanga jeu de Londres na entrada José de Londres aussi j'ai oublié voilà na tal ce capitaine kina eza ida malamu mais tout les ça va fête yo on dit comme plan période va fête tout les ça fête comme ça
peut-être tu bani to sala parce que rien qui na biso ba comédien to ça se peut tomber là on a surtout tu as un fils que 100 na mutu par exemple to ça na bisongo famille ba ko mwana ba ko mwana ba Congo to ko tango te uni ba mbongo ba Congo to ko tango vraiment comme tel ti sur sanksi bina ba sansa yo pe ozalaki proche na ye quand même oyebi bato oyo jani abande kobwaka bato balingaki mpena jani na motema bapire vie bamaster okoki mpe kokende envers bango na kaye donc bango mpe bakokotize puis bapeti na ye bakotize tonton apo firi nzepa bakotize bokosala yango oui baza ebele neti nani ve nanga Merlin bao na Bruxelles na ba 4 fois près de Washington na Munich bazali mais bato esengaka biso moko babila biso moto banda nanu surtout ça mo muke yam de senga po to bongo bino mo déjà bozana ndenge nini batu naka bato bo mingi ndenge wana t'as raison mais senga biso tout ça la moi pas que tout ça moi pas te yo telema lokwa yo ndo za souci wana banda ko benga obengi omona ke kasi ezali kamuna ya ko ningu to lobana ko sona ba ans ba ningi ba masa nga mususu to sona bango so moni ki likanti wana ne ba puyango parce que musuba balinga kaka likanti ibanda pa bango moi ba musuba zane wana so likanti bana pa na ye ndeko ba mona c'est bon mais so bani pa mutu mususu ba mona ngoto kwa neti bien te mais ça ezali likanti mabeti papa yo siko na kati yo maloba te yo za na souci wana omoni nde tozala na vie tokozala 10 tokozala 20 mais omona ka batu mutu moko bakangamaka pe na makasi mutu wana kokaka kobosana mutu wana te parce que aza na bapeti na ye comme totangi ba Hans Luzolo ba 2 minutes ba de Londres ba la Duchesse azaki pe na ba ya po mais bango baza tamusu bato bazaki tamusu pembeni ne makasi na ndenga Congo omoni mais na poto awa yo za pena petit na ye o boliaka bolalaka ensemble bozalaki penza lokola yo zo porter souci wana peut-être nzambe mutazo tia yango na motema yo koki koluka mukolo eza lokwa apo firenze va vers lui talisa ye oyo yo zo kanisa yeta musilo kwa za mukolo soka sololi na ba petit frère mususu bakoyoka. Ouais, kasi yo ba natal ça qui de Londres pour natal de Londres parce que de Londres tu la vraiment mingi beaucoup plus par rapport monde autour le baona tu la beaucoup plus na de Londres mingi natal ça qui peut-être na ko rappeler sous donc ba fait ko l'équipe boye surtout ko ça net ndenge parce que me batum so mona ba hotela kaka famille bazwa ki boye na c'est bon tout à la makambo na ti ngamona hotela ya king makambo surtout ko ba TV wana ki bazwa ki boye bon ba ko sala boyete ça sert à rien pour monde batum so ba lo ba bon que tout le monde qui n'a pas TV, maman Denis ça sala ki boye. Ngai on to baganyo so to kotala ngote parce que c'est les qui nango déjà na Congo za noka ningwa. Ba ko pesa muti loko, ba otala mo lobité, ba yeba te lobi ko sa nini après les qui nango. Donc na lobaki na souci nango vraiment surtout wana makasi. OK. Donc lelo eza mokolo kufa na ile 11 mars. Le 11 mars ouais. Ouais, akokisi 2 ans. 2 ans. Ah, ya faya. Ngapi nazale fanatique ne makasi. A été. Sikoyo problème ezake est-ce que on dit me rappeler que pardon eza na puissance ou libéraka. Pardon? Ouais. Pardon eza na puissance et libéraka oui. Mais balobi boy il faut t'avouer et ta moitié pardonner. Donc cela veut dire d'autre part pour pardonner Moutou. Donc cela veut dire qu'il faut reconnaître ma bé ou à Salaki, d'autre part. Il faut reconnaître Ango. Donc ce qui a reconnaître Ango, ça sert à rien à Olim Samoutabon. Ça sert à rien. Parce que bon, les cas qui les canoka bon bo les kati. Parce que quelque part Bible yebisi biso lobi vengeance eza nzambe. Nzambe papa kinal azoka jamais Moutou o aza na tort. Muto aza coupable à blanchir ye et pas nzambe soza coupable ato bomba mina miso bato et pas nzambe a otaloka na miso wana osenga pardon akolimbisa mais les conséquences restent pardon eza kaka po osalango po na muto yo kangeli kandate pardon eza na puissance na yo moko pe muto kangi muto na motema. Comprendre papa Kinal. Pourquoi n'a qu'un terrain à pardon? N'a qu'un terrain à pardon parce que toi tu l'aimes ton frère. Au linga qui frère na yo. Go aza Janifai. Mais Janifai a laissé des enfants. Atiki bana papa Kinal.
bana wana baza na maboko ya mama na bango. Siko bolingo oyo oza nango ou bien yo ozalaki nango envers ton vieux. Il faut se manifester yango na bana. Mais okozala siko na accepter ya ko manifester bolingo wana vers bana wana pendant que yo na mama na bango e ya na barrage mo na kati. Yango nga siko na sali appel. Non, aza pe na bana poto. Bano bavandi ne pena na affection. Oya awawa baza bien. Bafongolaka frigo ba moni ya route balie basali nyonso. Mais oya Afrique c'est grave. Non papa kine moi na kozala bien baza na besoin d'affection. Papa ni ba yebi yoti. Oya poto. Oya bando lala na bango. Na sala ba affection ba fait presque Noël nyonso. Tu vois la famille na biso. Na ezana YouTube. Na YouTube nanga ezali. Donc, wana avant ou après? Avant. Donc, mais on parle d'après. Pour moi, qui est non mutemonga. Pour moi, nous sommes aujourd'hui à preuve. Tout le monde na zana ba vidéo moi na bana nanga na bana to ba osakana. Na filmaka nyonso eza na YouTube. Pour moi qui non ngai to comme le ba do famille. OK. Voilà. Mais nina uto bisayo netinga balimbisaka likamutu balimbisaka mutu soki avoué à comprendre ma BO ya sala ndi mutu balimbisaka batu musu bavouera pas nzambe avoué na e pas nzambe mais pas batamukila avoué te nzamba sa pardonner siko biso batamukili so to tikalika na condamnation biso ndisiko to memi kilo. Moi, je sais pas comment Nzambe a tiengana ki na terrain wana parce que je t'ai appelé le matin. Na benga ki olim na tongo na santé ki pena ke journal lelo za na douleur. À partir ka ya olobo. Moi tant to sola ina o. Tant na kati je priais pour toi. Na ebisi Nzambe comment belisa ba pota oyo zoka na départ ajani. Parce que na soleil no na tongo, je sentais douleur moboué. En même temps na se a douleur ango tango zoloba na senti amour. Siko nga etant que Moussa ya Nzambe devant ba écran na biso ilanda biso, na singa papa kinal eloko moko. Pour l'amour de ton frère, oya kufaki lelo. Na bolingo wana tia na se limbisa mama bana, poussa bana pembeni na yo po bana posana. Parce que eza manière ya bien oyo yoko belisa pota wana. Eza manière ya bien oyo yoko rendre grand frère na hommage. Pe motema ne penda pa sazali afanda oto bakene kende ko pema na kimia. Mukolo yo leki na oyebi po mingi ta musuba misika ba yeba ipenja te. Yo bano lala na yo zola mukane bosola ne tout le temps. Omoni so mutaza na ba pota to na ba problème na mutema. Abimisa ngo ata na aventure comme nous boza ba comédien ata na aventure ou bien na explication mobe azol lâcher douleur na muke yo yebiango c'est pour cela oza vraiment lésé makasi c'est pour cela oza penda choqué makasi mais pour belisa pota wana pour rendre epé hommage ya bien quoi kokisi des ans. Moi je te demande na forcer oti na bolingo nzambe. Pardonne la maman et puis ozana accès ya kozala katana bana wana et kozala soulagement et pas bana wana parce que ozaki muto ya basuka o bano mona yo na papa na bango ko yoka yo te na téléphone ko mona yo te peut-être et pas bana peta musu saison jouer rôle tandeti mukola lelo za jour yo bakundaki mutu batu tout bavanda bandako na bango mais yo zo sa l'émission na hommage ya grand frère na so ko zalaki bien tamsu na mama na bango la brine okoko benge pe na téléphone oleki journée na bana na yo pona bolingwa bana na yo est-ce que papa Kinal akoko sala quelque chose s'il te plaît te maman wana oke de la ma mission yo ba kina tika no kaka ko ba kombo donc so sa émission ba to be ba bi faut tika ko tsaka kombo ya bakambo wana lelo c'est normal so solo le qu'on lundi mardi mercredi jeudi ndelinga za mabe lelo zo obligé kwa niko ko sa émission faut ka communiquer ko tana te lelo ils obligé pour exemple mukola kufaki lelo ça le 11 juin et le 11 mars mukolo ya kufaki
eza mokolo yo ozalaka l'aise te. Journal lelo olalaka bien te, oliaka bien te, oza na souci. Journal lelo ose rappelaka na makambo ebele, c'est normal. Et puis etikali date moko boye inoubliable po na yo na vie na yo. Ba le 11 mars oyo obanda ozala kaka bien te. Siko po esalo bien, il faut zala skondete ba journal boy, il faut zala na bana, po bana wana ba musika so zali na kin. Journal boy il faut zala na bana wana. Omoni ya ba journal boy so za na poto, il faut zala na bana na ye. Po pota na yo wana papa laisse tika jugement na maboko nzambe trop tard. Nzambe alalaka te. Bible lobi alalaka te, papa animbaka te. Ebi ke ozana bolingo grand frère no makasi. Mais pesa affection na bana. Pour bana wana ba otikala ka suko za na papa te na vie na bana. Te mais bana un jour donc un jour bana. Bon ata le loté ata le loté poto so eza makasi. Na bana tokuta na biso un jour tokuta na biso. Ata le loté pote ya makasi na ebi ke message oyo na pesi e uti pena tout droit na kati ya motema. Na ebi ke koti. Bana tokuta na biso ba bana nga. Tokuta na biso. OK. Avec le temps na bana tokuta na biso. Okay. Donc voilà. Lelo pona mkola lelo to komina soko shite to komina suka pona mkola lelo papa kinala ko loba ndeti nini pona journée oyo bakunda ki jani na yo journée oyo jani na akufaki journée oyo okutikali ko porter date na motema no ti mkolo yo po okufa okoloba nini okoza na conseil bible bi bakolo balobi pardon mwana mukia beta kambunda mikolo pe babinaka conseil nini okoki kopesa na bino moko ba comédien na batu nyonso bazo vivre na mokili par rapport à ba conséquences oyo tozui toza nango lelo oyo evandisi biso lelo. Est-ce qu'il y a un mot eko uta na motema? Eloko nga ko lo baka entre biso ba comédien na vie kaka nde toza boye tant toza biso parce que moi lo msa bona kata nda commencer na mbal par exemple tout bona famille. So tout le monde ça ne va pas ezali na vie il faut laisser tomber parce que moi ngana mona même voir même pasteur bikino ça ne va pas c'est un pasteur atiki et ça m'a comme ça la kino tant aux comme son comme le roi kino le roi comme donc les kakanango il y a tout le monde a conséquences tout le monde a conséquences après donc une fois ce qu'on osé deux fois troisième fois ce qu'on osé et syndicataire il faut laisser tomber donc voilà. Donc tous les artistes surtout biso to kinana mabasango mabe contenu kino a bango bavanda na basité bango basara kanini bango basara ka bobaza mobulu ndingi ba makambo kendela surtout bato media donc mais moi na ibe quelque ba artiste baza kino na ndako ba kuma ba parents ndingi mo président zaka j'ai un bon témoin avec le président pour ça ça appelle ça ndako donc très bien c'est un bon papa. Donc azab exemple belo ngana ko landa pena na vie na ye simple wapi tout ça sous simple surtout ba comédie tout ça simple orgueil mais yo za simple na zio na pete mon orgueil kama bokimbo ngai mabe makasi faut ça simple ni prière zala ki o mona pena ki non ba bingi na fête moko boyi o ka pena zubi na train akena ya ba mso faut selanga taxi mona ye yebi mutu o akendeli so tant mutu en place comme mutu simple bondi mona pena suka ngo président zo mo enveloppe emso meka ki yo d'abord nanu ata soki ko pesa ba doléance nini donc nakoloba entre biso totika minene ki bongai ki monene wa o balaxio moninga na yo as artiste lokola yo considérer parce que ngami unetinga mingi na nenga mabete ba masa mususu ngana onazo mwa na TV na tika na mpe bango te mais ponga na bima na ngakala mususu pe ngato na bima babi mso ba conseiller ngate mais nzoka bango fuba yebaka banani baleka ke liboso mais monda lelo balinga yeba su bongo te banga yesu nani mais votunat et pour ma beza na batu tuzaki pe na bango ba yebaki oleba telisa bango kino note bango bazaka na eboyi bango bazaka bo mais ya kenda bo rien oka bango pe so ba kote na sima batu nengona ba komso obunsa na yo poka ba étouffer yo kaka tu tika esprit wana et ça va fou esprit OK ngaso yebsinga kino
masanga bile ntsaka to kutani ka mona papa Johnny ntsaka na PCM na Saint-Étienne pas fois to kutana ebo yawa à l'époque to ça ni asbo moko parce que atala mo artiste au taper en labo directement ba moko to ko leki na ko tu na te même ba bien artiste à jouaka c'est tout parce que biso la majorité batum sous baza boy et puis souffrance au mutum so monaki peut-être na groupe moko monaki au souffaka kuna tozalaka boy yango tum to kozung sila moninga osoma siko biloko nga yango te pana bible Moïse azalaka moko mais batelo ba comme mote ngape na monaka boy kasi be fo mona boy non fou donc biso tu na poto déjà awa okito mata o sa su nini poke ne su wapi to na kin olungo sa effort ya poto to comme manzambe awa siko ko bongso siko likolo po awa okito mata se awa nzambe mbi akuna te o ande kwa nzambe bongso likolo likolo papa Kinel na kati ote conseil o papa Kinel a pesi na bandeko na biso nyoso ba comédie eza biblique Bible lobi nzambe a résistaka na ba orgueil. Il fait grâce aux humbles. Soko zali mapekable likolo ozokomi mona baninga pamba nzamba okitso na se mais soki ozomi mona pamba nzambe nda lokotaka na se atomboli likolo papa nzamba pambola nzambe pena pambolo sikoyo musala ozosala ozana niveau nini ozosala groupe musu na kin tozo continuer kana bandeko bana to ne soka bande tozaka ninga tikela biso bien que botikali kana na chaîne wana ya Janify mais changer ngo kombote to changer kombote to tourner kakao mais pour dire ce que non to tournera vraiment pas beaucoup plus parce qu'il y a des gens qui travaillent il y a des mutu batava samedi musu ba dimanche ba femme de chambre biningi zalaka na moko poto et ça passe mais to tourner parce que moni toutes les façons nga biso ne to tourner wana biso to zango deuxième musala donc premier musala na ke o ya mundele o ya maka fiche de paye deuxième musala nde oneti soit déjà quoi loisir to deuxième musala na biso yango na selon nga yango na tela parce que moni ezana batu balela na musala nga 100% basala musala musuti bazana bango neti ba président sobe ba président vide loin ba président sai ozomona différent bango baza déjà ozomona pena kino bango voilà mais ça batu musu bana c'est autant niveau na yo to na niveau batu musu ta kino nga fuso na miki kolanda ka bongo nga na kokate pour naza bango te c'est toujours un ngayo ils ont deuxième boulot to tourner kana makasi na biso moko il y a pas de producteur ba pareil biso moto zaka nenga mona somba déjà pareil nanga na zaka nango to tourner malé na groupe kaningi atikilango mais batu baloba ke poteza cimetière ya ba comment y a ba leader to y a ba musicien y a ba artiste oui y a ba artiste pourquoi pas ozana idée te ya kosala groupe mo na Congo lokoko mo kitano trop tamsu kune ko zong selo makambo bon eza facilité hein eza facilité ko batu be ba na poto ba pina groupe no na kine mais suka po ba doléance batakuna mbongo fotinda bazo bati ba réalité monsieur zalaka eza blo muso zo mbongo no moko ya musala pour faire nourrir le groupe mo na kine et que kuna peso bouti na rien pour le moment na rien aux achètes mo kuna peut-être ça ne va pas ça donne pas donc il y a beaucoup batu belé on a par exemple na yebi pour ne pas citer les noms ça ba groupe na kine mais simba na monter donc le ko ça vraiment passe ils a pas surtout d'être comment déjà koto yawa autant la vie familiale na yo autant la vie aux alango artistique autant musala autant so bato tiki na kine kuna comme ko sabiso ko no ko sa bana bato donc c'est un peu difficile donc voilà. Mais tant que moto a métier wana boza na minute oyo banani penda oyo zo yoko ko te koloba penda ke baza likolo boy na théâtre bon izana batu musu batika na maoda ko sa théâtre bakoma na bango sala bakoma ba humoriste donc atiki théâtre même pas gag net ko ba siatula ye ba théâtre alingane sur ko sa ba théâtre te bosanga le bosa ba théâtre te bato ba na Congo siatula za poto na Congo na kati ya théâtre bato pena yozo reconnaître que na minute o bangonde e ko sa neti banani bon c'est vidéo ba likolo vidéo ba likolo et puis
nani président Sobepe bazali kolo banakin et Jérémy aussi si Jérémy Chaban si bazo travail bazo travail en tout cas ça va mon le pote Sila Bissalo Belle Vie Kandi Belle Vie donc voilà batu bele ba ça musala bon malam mais bazo pena donc mon akino ça va ouais mais ce que tu éviter les loso ba comme na poto est-ce que vous allez les mêmes c'est ça aussi les problèmes donc voilà poto za black ça passe mais papa Kinel pour le ko linga musala wana yo zana na poto te bi ke biso na poto to za vraiment na batante d'autant bo pesa na kila batant wana pena bo shubo jouer boza pena batumo bo porter loko wana na makila loko la bo porter na makila yango bo linga te kotika côté na mageta ezate mais bo pesa lango ka espace le bien yo yo moko poussa na to vanda vient nga emela alias poussa na to vanda ya yo yango wana ya pourquoi pas okoki koluka na minute toza lokwa na Belle Vie toza na Sila Bissalo toza na Jérémy batongo baza pena badinana bato autant susu tozotala ba Caleb okoluka te groupe moko koti ata soko za na kin o jouer na bango po kombono etikala kaka likolo okosala ngo te esalamaka nango mais po meza nakende bakini moko je dis pas kini nakendaki nakende ma mibele fona sala parce que j'ai aussi une petite fondation na sala ya moke donc nakende vraiment ma mibele ota ma vie privée na yo moko donc temps vraiment oui nanga pela tourner mais tout à liboso nakendaki mais temps vraiment ezaki serré par rapport pe bakamna mo personnel parce que tout wana no to baka que non eza bien mais nga chango deuxième personnalité pona boya ka lobby nango ozati sala nini to atika nini moni lelo to ko mona batu mona ça c'est danger mais mukolo za na bomo ite oka ata terrain izati parce que tout wana na tala tout wana donc ya mona la linga pena beaucoup plus ça na mo personnel mais eza na ba idée toko tourner pour garder combo na yo si toko tourner na biso pareil tangu nani tozakana nani na Gabriel Yakawa idée ko donc nani Sila yaki abakina Vincent Chiluzi tozaki tongo ngane pona kindene kini pona kindene kini matanga père mais tonga to tourner ba bloko mo tourner tanga ripoto tonga to tourner voilà. Est-ce que papa Kinel a kota la télévision na biso apesa message moko fort pour na bana na ye oya ya Janify pour la journée lelo eza journée oyo papa na biso Janify azongisaki molimo na ye pa ya Nzambe et puis apesa pe message moko fort pour na maman pour yeba ke mission ba otala okolo bani pour na maman ya Janify. Voilà, en tout cas la télé. Ouais bana ya poto 3 personnes il y a poto Victorian Faye Tracy Faye Dylan Faye et Nakin ba 7 ba combo un peu ba Lasconi ba Daniel Faye 7 donc y compris na maman Dorothée maman Bota présent Janify et que cela me repose un peu au lelo date na le 11 mars les lois amukolo bon tolé la société parce que donc en tout cas artiste ça déjà vie na ye ndenza matina na mukili moi ça ba itaki artiste donc kolela to lunga so kolela protocole la kapa mapambate ya batant ko la même temps en tout cas moi je dirais accepter volontaire nzambe moi je dirais pour moi en tout cas bravo à l'artiste Janify bravo vraiment l'artiste Janify to linga ko trop tout ça toujours awa na minito internet za ko ninga na bana nyonso ya basi ba Janify ba poster na minito na tala ki tout à l'heure ba poster ba msuba china ba story il y a partout et puis na mona ba page en tout cas non Janify il azaki aimé na yebaki ki aza grand mais nengina kantina après liwana c'est comme ça batu baza bongo to muta na vie ba obakile ba flirter mais là muta okufa batu batelemi c'est ça jamais vie batu okufa batu artiste bakenda mais après Janify donc on reconnaît qu'est-ce qu'on muto bano vanda non il était grand donc quant à moi je dis à tout le monde bana nyon surtout maman maman Andy Faye donc
mère na so Mao, mère Sylvie, on a maman bana, pour ça botana bango en tout cas. Mère na biso Labrine. Bango nyonso tout. Donc en tout cas, les journées à présent Johnny Faye, mon colo atikaka biso akenda donc Nzambe vraiment a continuer kaka kobomba président Johnny Faye na bulamu oyo ya salaka na mukili oyo. Pe na musala oyo tindaka ye oyo asala oyo yo moko yebi kino date na ekokaki il faut kende yango récupérer ki en tout cas donc bana na biso batikala bandeko boyebi bana batikala bana bazebele ningi toyebi lelo to komona makambo za kebele mais de temps en temps faut kenda otala tout monde na bana ona de temps en temps tout monde na maman Dorothée pour maman Dorothée pe papa kenda papa Daniel kenda maman Dorothée batikala donc de temps en temps tout le monde attend maman Dorothée vite fait surtout que bakini wana c'est rien azani na mbinza wana na kota bare wana donc surtout que to moni maman ata ça moi bien pour ba mona kata amona kata Johnny Faye na sima na biso donc voilà na bana moi vite fait ça fait du bien comme biso to pense à bana wana tout le temps surtout mingi Afrique ngai la pensaka surtout mingi Afrique oui pourquoi parce que ngamona uto zana bango set na flat toko liana bango toko mena bango wana premier tour tona kendaki to yana bango tout 7 wana 3 garçons 4 filles ba santé na bango ezala bango bien mais au moins pendant que no bazo manquer biloko muso mikie ça passe donc voilà nana en tout cas merci Johnny Faye na o sala ponanga pour le nazala papa Jennifer Maleko na bango main fois c'est grâce à lui parce que na kutana maman bana na nzela après Johnny Faye voilà nazaka vraiment reconnaissant et puis nazaka reconnaissant tant nazaka vivant donc merci Johnny Faye na o sala po le nazala papa bana misato c'est grâce à toi pour na kutana Claudia Augusto Marcelina OK maman Claudia Augusto Marceline voilà sali, donc voilà en tout cas merci Johnny président Johnny pour balbaka tata mo futite banzela mususu nga pona kutana donc président fongola nga banzela pour lelo mona na mingi na bengi pe venanga merena bao bengi mama na biso pe mama Arieto exotique Arieto na Saint-Denis ba venanga Gabi mpalanga nza ba ve Max ba Elbito coiffure c'est grâce à Johnny Faye donc atikanga na ba relation mo grave donc bato ba fongola muté ba golf kizola donc OK kuna mona ba Rajungo ma SFR donc ozala bato mo mon vieux Rajungo ma so moninga place restaurer zaka moko na Paris net so moninga bo na grâce à Johnny PC formule et tout aux années pas avec Caber na Aubervilliers dernièrement samedi a moninga artiste bo PC formule moko ba voilà donc tous ces relation o yatikanga donc apesanga mbongo boyeti mais ba relation atikanga na musala atikelanga donc na comment na valeur et puis na kasu mettre à cérémonie ba fête c'est grâce à Johnny Faye a formanga na okende na oketikaye emso apesinga même micro na salle pe fina lelo ba comment obenga nga na fête nga moko na zu contrat fête nga moko na nimé kaka na sima Johnny po ba monaka Johnny na micro na nzela na ngai donc en fait donc ba kilonga atikanga vraiment bien na formation donc a formanga bien puis atikanga na ba relation o lelo tout ça na bango na ba bon terme na ba Yves Pambani ba venanga Ville Pambani bienvenue en tout cas ba atikanga na mo ba mo bien ba 4 fois près Washington na Munich donc atikanga na ba salon Quito na Port de Paris Miguel ba Tobi Makonga ba Alain Lemvo donc voilà ba master nanga ba 2 minutes tout ça va très bien ba Prince Chabani ba Fabrice Mbala donc ba Litsabu Kassa donc Papa Samba de Paris Julien Monantsuka ba Landry Bilonda ba Gladys et ba Elfie donc en tout cas très bien donc très bien vraiment tata mo stanga pe na Lyon tata mo c'est Élysée mon thème ya Papa Willy dit tout en tout cas merci beaucoup bon pour balandanga pena bakasi ba conseil nanga mawa sur kama Johnny ba ekotika tata mo stanga Élysée wana na pe mo tata la direct place au reprocher n'a pas reprocher place pas bien ça vaut le bien pour bon ba yebine tout ça qui na après Johnny Faye puis na pesi mot na bato nyonso balinga kinel maleko na za ya bino nazali ceux qui besoin ba fête si animation je suis là maître cérémonie complet dansante tout na salaka
Et puis, donc, en tout cas, beaucoup contacter. En tout cas, voilà, je suis là pour vous. Okay. Je suis là pour vous. Tokomi na biso na suka wana tozala ki vraiment na artiste munene. Papa na biso Kinal Maleko Zambe azala na yo. Merci pour na présence na yo. Merci pour l'invitation na biso. Ondima ki pena koya ko leka na invitation na biso ya invitation na biso ya lelo pardon. Topamboli nzambe komona yo toyebi keza mbala suka te eza pe mbala liboso te o eza ndako na yo oyaka de temps en temps ko tala biso merci vraiment la simplicité en tout cas so ba artiste nyonso tout ba bando yamba biso pena na facilité boye na lobi ata 5 mots te bonjour na solo la pobi nazo telema nazo ya pe l'air opesaki 14h okomi pe 14 nzamba bakselo e belebi belobi nzambe aebaka ko résister na ba orgueil soko za na se nzamba kozwa yo akotombola likolo motema malamu ba botamaka nango wana natali na moni Dava Mata de Paris na moni la joie Kabelo original na moni évangéliste B52 papa nabiso Bamako et puis na moni pasteur Moïse Mbie wana na kiti na évangéliste Claude Kabundu alesa motema ya mama Angèle papa nabiso Apo Firenze et Shibida Bibi chez Shida Ibula soko lingo lia kitoko mela kitoko biloko nyonso to yo lingo lia okekolia ngo pa ya Shida Ibula et puis y a pas ya mama prophète Rema Sabaote na en Christo donc chez en Christo ce qui po lingolia o nyonso lingolia ba pose biloko nyonso to lingolia okekolia ngo et pas ya mama na biso prophète Rema Sabaote motema ya papa Katala nzambe apambola gi alta misapi ya wolo nzambe apambola na ebike na régie kuna toza déjà ya ko sepela na émission otobi kolekisa sikoyo na papa na biso Maleko nzambe apambola kumase photo Shalom nzambe apambola équipe mobimba équipe na biso mobimba ya solo la vérité nzambe apambola Beber Beka de la presse zamba na zamba yepe na muto kangi solo la vérité mikolo yo partout bazolo bela Beber nzambe apambola ya biso boss oyo azosala biso ngolu ya kozala na plateau ya propre kitoko boye moi je l'appelle motopamba nzambe apambola yesi kazali abakisela motopamba migeniema mikolo ebele na se na moi na musala makasi pe kitoko o azosala biso soki kolo Yesu masi azongi te na bandi tozokuta na épisode oyo et zaliko ya bisous que le Seigneur vous bénisse bye bye. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awa Touza, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto neboyebi te. Yaka, tokiti na metro chateau ngutia bakayau. Bakayau awa.
Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyée bas. Ça, on a d'abord à chaque fois une métro. Ça va t'en ça t'en va la banni. Panga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de côte. Azama mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Toujours le bela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé ba maman ba zo tambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampo ba maman manduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pour na kokita mamuno ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça Awa. Pour la fille non non yo je m'en atte. Oh là là maman. Et là quoi vendre ça mabala. Et ça pour na mibali. Grandissement ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit petit wana. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bochi. Et ils ont traité tellement. Vraiment, nous avons été victimes de métier. Oh, il y a un saut de naina. Légalement dans le magasin, les autres laboratoire awa na poto, légalement, je pense que au monde il y a un rayon. Les ailes moko et ça naturellement ils ont des produits authentiques naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa binote yemota banda makambo ngala awa toza Nicole Malonga